mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Bien, bon, les camarades, au salaire, aux amants, c'est vrai, tout en Canada, du ventre. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo. Ezali 5 minutes oyo boyebi mikolo yo tozongeli ba système ya la musique à libanda et puis ceux qui apprécié tozo sala nakati ya ndaku 5 minutes à l'élo tozali na ba sujet kamwa ebele vraiment te même mibale ou bien misatu parce que tozali ko sangisa yango parce que actualité ezali vraiment fourni na ndenge vraiment ya malamu na epseki bino ke esengo ya congolais et comme siko penza congolais comme ko vendre la masolo politique. Donc masolo ezalaki kaka la masolo ya football, masolo ya musique, siko congolais penza comment ko discuter masolo ya mboka na ezali esengo vraiment makasi. Donc avant na banda masolo na biso ya lelo na ningi na sala mise au point mukie. Na précédente émission na ngai bomonaki na lakisaki Fayulu azali kobina na lobaki na binote ke ezali l'anniversaire ya Kanambe ya ba mampasa ya Kanambe ya Lukuta parce que tu comprenais te mapasa botami moko na botami na ville moko mususu na ville donc ba mapasa ba botami na deux villes différentes na bité soki ba bandaki ko bota ba en avion donc lui ti Congo ekoti mais donc pour bomona kaka ezali ba mapasa ya moniato to monaki na lakisaki Fayulu azobina donc ngana la kisa Fayulu azobina place bandaki ko bina soki nini batu bimi donc biso toko c'est la rabat makamute balobi ezalaki anniversaire ya Kanambe mais ezali ngai na lobaki jamais ndengwana ezali anniversaire ya Denis Mumengi donc ya Mumengi donc ezalaki pas na mais biso etali biso te ezala anniversaire ceux qui a nani ceux qui ya Mumengi ceux qui ezala ya Kanambe etali biso te ezali azali kobina parce que biso ceux qui ezalaki donc Fachinde ba zindengona boyebi torti ninja da balokuta oyo akosa po bato muso bakatara aloba masola solo bomone masola Berlin o Fachi azo batre mwana moka muke après bomoni o Fachi na hôpital donc masolo ya torti ninja lokuta mais biso tozali ate pona kokosa katolobi ke Fayulu azali kobina ye soit disant vraiment que Moutalinga comme président de la République donc na période azali kobina ke ba fête ceux qui azali pe na souci ya SMBL akende ko ba fête ko bina et puis la fête wana boyebi ke makamne elekaki kuna donc fête wana evoloka azali kuna na kati ngala za performance evoloka azali na kati kuna alataki côté alataki pembe te mais Fayulu ba shita beti na fête wana ne lamba na pembe bebi Fayulu ba bengana ki na fête parce que beti ba shita evoloka kuta fâché alabi que non mais comment ko copier ngabo donc Fayulu la kati ba danse na niveau moko beti na ba shita evoloka kosa vient nga chando donc après à son âme kosa ti Fayulu ba bengana ki na fête donc bolo bakutu te soki ndenge ni tolo ba pa Kanambe tolo ba pa ya Mumengi etali biso te azali ko bina tozali na guerre médiatique tous les coups sont permis donc au payotikali bino tango bokosa makambo esna na loba bino tango bokosa ka makambo nani yango alobaka biso toyaka to démentir to lakisi bino ba preuve donc biso Fayulu abinaki Fayulu bomona est-ce que Fayulu ndenga za wana na bato tout bazo se prétendre ceux qui bakokoma ceux qui ba président de la République bakokoma kapete yo somoni bango alati donc t-shirt neti mama Denise alata ya FARDC osomona Fayulu omona Katumbi omona mwasa Kanambe omona Kandami basi balatango bomona kaka ke bazali batu oyo balingi na bango mboka te soit disant balinga mboka mais balinga mboka te
parce que na minute oyo bato tu bazali na nsima FARDC ezali te ke mpo na parti politique mpo na nini ezali makambo ya Congo mutu tu azali na nsima ya FARDC et puis bato oyo bakanisaka ke o Kanambe akozongaka o nini bayebi constitution ya mboka na biso te nazolakisa bino donc deuxième personnalité ya parlement azoexplike biso ye aza mpenza moto asala droit mpenza ayebi mamasolo azoexplike bino ke donc soki osali de mandat na yo en tant que président de la République ya mboka na biso Congo okozongaka lisusu te ata na maji nini okozongaka lisusu te bino moko bolanda professeur Mbata ndenge azoexplike parce que bato mosusu ti lelo bakanisaka soki Kanambe akozongaka te même soki ata azongaki akoganyaka te bino moko boyoka explication ya mandat ya président de la République na mboka na biso ndenge ezalaka selo constitution ya mboka na biso. Parce que la constitution est claire, il faut toujours la lire. Il y a dans les dispositions intangibles, il y a le nombre et la durée des mandats constitutionnels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et vous l'avez bien dit, on peut être rééligible seulement une seule fois. Un mandat, et vous pouvez faire un deuxième mandat. C'est terminé. Le nombre maximum des mandats d'un président de la République sous cette constitution, il est de 2. Mais lorsqu'un ancien président revient, il va revenir. Cette disposition ne lui permet pas. Nous ne sommes pas des gens. On a souvent dit le droit constitutionnel, ce n'est pas une discipline facile. Même si tout le monde se proclame constitutionnel. Ce n'est pas une discipline facile. Cette disposition-là qui a existé chez les Russes, avec Vladimir Poutine, les Russes l'avaient fait clairement. Ils parlaient de 2 mandats successifs. Tu peux aller te reposer et puis tu reviens. C'est ce qui avait permis le retour de Vladimir Poutine conformément à la constitution russe. Mais dans notre constitution ici, tu es parti, va te reposer, il n'y a pas de retour. Et puis qu'on le laisse tranquille. J'ai dit, nous avons beaucoup de respect pour notre ancien président, parce qu'il nous a dirigé quand même, à bien ou à mal. Mais qu'on le laisse tranquille, parce qu'il ne reviendra pas. Et vous, si vous voulez venir, prenez sa place et dites, moi, je serai candidat. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont déjà annoncé leur candidature. Non, mais vous le savez, vous êtes dans le média. Ils ont déjà annoncé leur candidature parce qu'ils savent qu'il ne reviendra pas. Et puis vous faites de même, annoncez aussi votre candidature et préparez-vous. Non. L'ancien président ne reviendra pas. C'est ainsi que j'avais dit dans une métaphore qui est assez connue. À moi de mourir, je ressuscité le 3e jour. C'est une nouvelle identité. Non, on laisse notre ancien président tranquille. Je crois qu'il se repose dans son pays. Il ne reviendra pas sur cette constitution. Et pour ceux qui veulent se faire à sa place, ils se préparent. Bino moko boyi tolanda bato babulaka ke Kanambe akoki akozongaka te yango bomoni ke akomosala rapprochement na master na yo bayiba ba minéraux ya mboka et puis boyebi ke donc nini ebimi hein donc masolo oyo ajeka mine ebimi donc bafakwa basi bayebani siko ndenge tozoloba boye bafakwa bayebani nous allons y revenir. Donc, vraiment, boyoki ke Kanambe akozongaka lisusu te. FARDC, bitumba neza sute ke pour une étiquette politique. Ezali pour une étiquette politique te, ezali penza pour na mboka, mutu otu azali congolais, donc pour na mboka donc ba fayulu wana yangona ke ba doute ezala ke bazana ba congolais te. Ba fayulu wana talaka ke fayulu akangela penza donc président Fachi kandati lelo yo kangela ndeko no kana zona bato tout bazalaki na fayulu batika ba masolo mais ti lelo fayulu kaka pikla kaka donc na kanda wana pour comprendre kaka ke aza mutu moko ka misi botala ka mutu azalaki penza contre état de siège. Donc une église bando semble pas moko na président de la République Fachi Beto donc tout la mwisi ya zaza botala ka esprit ya mutu wana nazali ko lakisa bino samedi oyo boyebi ke donc sitting ezalaki awa na kati ya Paris pour na ko soutenir ba FARDC na biso nazali kotiela bino extrait botala extrait ya président Martin Sali donc boyebi ke ba combattant oyo vraiment ba izo comprendre masolo ba yebi
qui combat ezali sous ndenga kalaté donc Martin Sali azali qu'on a présent Martin Sali à RC4 azali qui na Pacheli Miko bitozali qui na Papicho sous Chamala ya Congo Fort talaka ba jeune relève ezana ba Congo Fort ba Papicho Chamala tozali qui pena donc représentant il y a UDPS donc fédéral président Alexandre qui est dit pas là qui a turbo ça a été dit Coco Mayanga wazali mutu o simbaka mobilisation na kati ya UDPS France to pone libino ba quelques extraits bolanda oyo eleka kikuna samedi na sitting oyo ya ko soutenir ba FARDC ou bien c'est la paix totale ou bien c'est la guerre totale deux ans alors nous sommes santé il faut la paix à la totale. Les Rwandais sont M23, mais avant, d'autres qui sont tranquilles, il faut la paix totale. La frontière est sécurisée et l'armée congolaise triomphant, vainqueur dans le sang. On attend qu'on ait la victoire totale. Il faut plus de ensemble, de la forme du monde. Puisque les Congolais ont toujours été plus forts, vainqueurs, victorieux, sans tout Sangani. Sans tout Sangani, nous sommes comme Moutoumoko, de triompher, le coup où on est aux pas la biche, là, la force à la Yangwana, la Mabino, FARDC. Donc, les grands Liboso, les grands Liboso, dans la cimenterie. Donc, les Liboso, un petit mot, c'est que je dirais, les lots, Bomoni Bissonio sont tout peuple congolais, tout Sangani, awa na place Chassenay Goyon, plus précisément na Élysée, donc palais de l'Élysée et Zamousikate, pour passer message aux Ezali très important et capital. Ezali, Lelo soutient Nabiso, Ezali, il y a FARDC, il y a force armée congolaise. Donc, Toyeli Moutoumousoute, Toyeli d'abord de soutenir FARDC. Armée Nabiso, Ezako Bundalelo na kati ya Congo. Donc, Biso Bana ya Congo, Tolati Bateni, Tolati qui patriotisme, Potola qui s'atoza ensemble Nabitumba o Bazako Bunda. Et Bitumba wana, Tokolonga yango, Tozali Kosenga. Na gouvernement congolais tokende liboso na bitumba toza kobunda ya liboso tolobi stop à la guerre na Congo, stop à la balkanisation du Congo, stop au viol na Congo, stop au pillage systématique des ressources naturelles et minières na Congo et stop à l'ingérence du Rwanda na kati ya République démocratique du Congo. Et toza kosala appel. Il y a unité et la cohésion nationale. Il y a tout le peuple congolais, bisika tozali na kati ya monde entier. Ozala Moluba, Moswahili, Mungala, Mukongo, biso tout tozali ekolo moko. Ekolo na biso ezali République démocratique du Congo. Voilà le message Oyo Nakoki Kolekisa. Une question, je ne sais pas si tu peux répondre à une question. Oui, je vous écoute. Alors, la victoire des FARDC, c'est la victoire de toute la République. Mais quel est le mot à propos des politiciens qui se déchirent au lieu d'appuyer les FARDC, qui se déchirent pour les positions? Bon, d'abord, la victoire, on a gagné une bataille et non la guerre, parce que la guerre n'est pas encore terminée. Vous savez, la guerre a commencé depuis l'invention du Rwanda, soi-disant depuis 1994 et à l'entrée aussi de l'AFDEL. Mais maintenant, la FARDC est en train de se battre. Bon, on les soutient patriotiquement, mais il ne faut pas oublier, les politiciens se battent pour leurs propres intérêts. Ils ne se battent pas pour le peuple. Si nous voyons les problèmes que nous avons actuellement, les problèmes de régionalisme, tribalisme, clanisme, tout ça, ce sont les politiciens qui sont en République démocratique du Congo qui amènent ça. Mais aujourd'hui, nous appelons à l'unité du peuple congolais. Voilà, on appelle tous les Congolais à soutenir, comment dirais-je, notre armée. À ce moment qu'on est en train de parler, on n'a pas besoin de nous dire, ouais, les politiciens, le machin, on a besoin de peuple. C'est le peuple qui sont souverains. Et le peuple est derrière notre armée. Bandeko, merci beaucoup. Papa Mayanga, s'il vous plaît, tu peux attendre une minute dans le respect pour la Basoda ou te soutenir. En tout cas, déjà, premièrement,
merci beaucoup na présence ya mutu nyonso awa ezali ensemble ya association nyonso tosanganaki na Gare du Nord, y compris ba parti politique, l'UNC, l'UDPS, MLC. Bon, les MLC ils avaient prévu un truc aujourd'hui, yango ba été. Donc ils ont prévenu, il y a des associations comme telles, vous voyez les RCK qui a son président Martin Sali qui est représenté, il y a Papi Cho, qui est président de Congo Fort, il y a de l'association AFASO, il y a Jimmy, donc il y a tout le monde qui est représenté. Il y a Aerotech aussi, merci beaucoup. Donc voilà, il y a MDCC d'un côté, il y a Johnny Timbalanga aussi. Donc en tout cas, l'IDPC est déjà cité, mon Dieu. Donc voilà, donc avant tout banda, tous avoir 1 minute de silence et puis tu vas entonner l'hymne national et voilà. Un, deux, trois. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ingeta, Ingeta, Ingeta. C'est parce que le président de la République, il fut un combattant parmi nous. En marchant à Paris comme à Bruxelles. Ce qui est pour remercier les FARDC, ma pinga au Bazali, na Est Bazo Bunda. C'est pas l'immingi, objectif, il y a sitting Oyo, pour n'engager les alliés préludes Yamao et Zoya. Ça fait un bon moment qu'on n'avait pas manifesté. Et ça, c'est vraiment le moment à battre belé. D'abord, on a une information. Représentant de l'Union européenne, Luc Châtaignier. Le président Macron, c'est l'actuel président de l'Union européenne. Il y a le Conseil de l'Union européenne. Luc Châtaignier, à l'équipe de la télévision, alors nous sommes obligés, Congolais, nous qui sommes victimes, nous, les pays agressés, dans notre souveraineté, ils nous obligent d'aller négocier avec les M23. Mais tant qu'on va gagner les soldats à M23, et donc il y a des gens qui ont dit que les Rwanda. C'est-à-dire que Bazar a agressé Bisso. Bisso est en défense, est en légitimité, surtout qu'ils ont négocié na bango. Comment on peut accepter qu'il y a négocié na criminel? Puis le bomoni congolais azotelema, bomoni message à Martin Sali à lobby Zali masolo teke au parti boy onga mutabo Zali congolais nyo surtout à telema azala derrière FARDC binomoko Bolandi. Vraiment, ils allaient qui esengo mingi. Comme na ba Congolais ba komi ko telema po na makambo na bango ya mboka. Et puis bon monaki oyo président de la République akendaki na Brazzaville na oyo et place à présence à Songesu boyoka ki au président de la République à Lobaki. Donc batuba se souvenir. Président de la République na epsa rabino président de la République azam mutumoko akendaka makambo ne calme. Calme malembe. Mais ce qui président de la République alobi kambo et ratakate azonga rapsu na simate donc président de la République azana ite ba marque moko ba faux timide donc bo bosana ke banani bandimaki ke président de la République au suta kanambe yim tabandolo bana ye na pale lié ba badi banini mukola suta ki kanambe FCC ba comprenate til le lona na bulaki ke
FCC bakokweya bakosuka ndenge bakomaki bakomolela na monoko mboka donc tobaka bango donc Sénat tobaki bango Parlement tobaki bango masolo nyonso surtout ya cour constitutionnelle mutu moko andimaki te bon monaki ke président de la République azaki clair na président Sassou Nguesso ndenge alobaki makambo ya Rwanda donc alobi ke donc Kagame asakana te ezali avertissement azwi wana donc akotika masolo te donc ou bien pesa total ou bien guerre totale akotika ka yango te parce que donc ye Kagame azokanisa ke soki président lingaki ezala pe azomona on dirait que Congo eza bayuma eza yuma te sikoyo tokolakisa ye ke vraiment tokomeme tina suka bato babosana te soki président de la République alobi masolo akendaka nango tina suka donc boyebi rubrique na biso oyo ezali na kati ya 5 minutes avec César Ngadi oyo ezali mpo na bino message botindaka na président de la République lelo na poneli bino message ya ndeko na biso moko atindi message direct na président de la République donc bino moko bolanda donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite. Bonsoir vieux. Naza eloko koloba te pour sa président ngana na Afrique du Sud ya Est tous après tout bunda Rwanda etika l'histoire. Merci vieux. Tout bunda Rwanda etika l'histoire ya Afrique. Tout bunda Rwanda président apesa kaka mot d'ordre tout bunda Rwanda. Président pesa biso mot ordre tout bunda Rwanda. Bato Sud Kivu baza penza donc déterminé tout bunda Rwanda. Ngana kola na Sud Kivu na sali école primaire na ngati humanité ti na commune na mboko yo. Président tout bunda Rwanda signé kaka etika l'histoire. Nyeti Poutine na Ukraine makambos bausala tobuna Rwanda président please César Ngadi soki pesa na sali ya bien beta ko wane wa tobunda Rwanda ba biso ba tia est to souffra ebele to ba père biso ba kufa ba mère biso ba kufa tobunda Rwanda président tobunda Rwanda etika histoire ya etika l'histoire na kati ya mokili oyo président pardon please tobunda Rwanda kaka bino moko bo landi message oyo ezali po bino nyonso tu botinda ka rubrique ezali po na bino osali message otindeli ngai na WhatsApp na kozwa yango na refaire passer yango par ordre oyo naza kozwa et puis importance on a mon message moko ezo concorder na makambo nazo lobela na ti yango ou bien donc ngai moko na yebi ndenge na gérer botindela ngai na kolekisa yango y a pas de souci boyoki ndenge ndeko na biso lobinga naza na te ndenge na biso bino pona ko commenter ba message oyo bazotindela président de la République donc bino pe bo hésiter te botinda ba message na bino na refaire passer yango donc vraiment bino moko bo witi kolanda message où ils allaient adresser na président de la République donc président de la République azali koyoka ba message na bino nyoso tout donc sikoyo tolingi to loba to moni rapport o ebimi ya IGF ya Jekami rapport wana bino moko bo boule ke bato bazo loba loba pamba pamba bozo mona ke bato bazalaki na pouvoir na l'air kanambe vraiment bazalaki na tina ya mboka te botala ba recette oyo Jekamine bando sala botala mbongo oyo bandaki kokota na kesa ya l'État yango na bozomona réserve ya mbongo ndenge komi kotonda na ba kesa ya l'État parce que muyibi kifako ezali lisusu te donc tosengi rapport IGF esali ya Jekamine toyebi bafakwa toyebi bato bazali na kati muto bando gérer Jekamine donc bakatumbi bato tout bazali na katanga ba profiter na minerai to yebi bango donc musala Jekamine sali musala IGF sali donc suite ya justice ezala bato wana bazala poursuivi na justice parce que en tout cas vous imaginez na mbongo nyoso tout oyo wana oyo bandaki kokota na pona Jekamine so ezali penze koti na caisse à l'État bango tonga ba autoroute combien bango tonga ba école combien bango yi ko tonga ba hôpitaux combien pour au monde que président de la République masola zo sala siko il fallait déjà sala mabanda kala président de la République so sali des mandats na ye muto akoyo kozwa mboka oyo ko hériter mboka
Félix Mboko Félix Antoine Tshisekedi akotikela ye akozala vraiment na esengo makasi et puis peuple congolais akovivre na makambo biso tozoloba peuple congolais amona penza ke mboka ezali kokende malamu parce que tokokoma na moment moko boye moyo wangana ezali te bozomona atundu bozomona muzitu donc bakomi koloba vérité parce que moyen te soko olobi ndenge mosusu bato bakomona o kaka donc vraiment merci parce que ekokoma komona na miso ya bato kaka boye donc to marqué lisusu pause publicitaire boyebi ke donc mardi oyo tozali na émission na biso 5 minutes spéciale le 7 awa tozali koyamba mosali na nzambe mama na biso grâce kalanga bikamwa akoya koexplike biso masolo oyo ekoleka na conférence ya le 10 le 11 le 12 awa na Paris na Saint-Denis donc akoya koexplike biso yango na toyambi ye po bino botuna bamituna boyoka masolo oyo akobetela bino concernant conférence oyo monene ya bikamwa ekozala na Saint-Denis du 10 au 12 donc juin oyo vraiment bozala wana ebele donc émission ekozala à téléphone ouvert bobengi botuni mituna na bino donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. En prévision de la grande conférence Bikamwa qui aura lieu à Saint-Denis du 10 au 12 juin 2022, je reçois pour vous la servante de Dieu, Mama Grâce Kalanga Bikamwa. Napesi bino banso ba shalom, napesi bino ba bonsoir, napesi bino ba bonjour. Et pas okutameli soki tango mosusu bana Bikamwa ezali tongo napesi yo bonjour, soki na Angola na lobi bondia. Soki pe ezali butu na lobi bonsoir, na lobi bon noite. Nzambe apambola bino, merci beaucoup tala lelo. Bana Bikamwa de partout, boyebi bino moko ke Clébois Original ezalaka ndako na biso bino mo boyebi ndeko na bino grand prêtre César Ngadi likambo ya munene ezoleka na kati ya France jamais mama na ye akokotikala na nsima te baeko alobi me mama na nga oza wapi yango na ye kokita lelo na kati na Clébois kotalisa bino ete toza na émission monene na mokolo na mardi na grand prêtre César Ngadi po ayoka ebele bato bazotuna tone kindoki ezaka na délivrance tango toyokaka makambo yango histoire mais mama Kalanga ya utaki ne bale sirène des eaux na basexe artificiel tolingana notoyeba makambo wana ezalaka ndenge nini. Mama Kalanga Grâce Bikamwa akozala invité na ngai mardi 7 juin à partir de 21h dans une émission spéciale 5 minutes. Mais bien aimé, donc une femme sauvée par Dieu, utilisée 19 ans dans le ténèbre, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans la magie. Aujourd'hui, je suis sauvée. Je descends encore à Paris, puisque Bolanda la internet, Bana Bikamwa, Bolanda la internet, Bana Nzambe, ba chrétien nous son appel, si papa nous surtout ba pasteur à Paris, Nzambe apambolabino, Nzamba apambolabino, papa Dolphe, vraiment apôtre Ben, Nzamba apambolabino, na kolobaninga na benga ke le cardinal Mosengo. Papa Nzamba apambolabino, ba papa nanga nebi ke bozami bolinganga. Ce n'est pas tous les pasteurs oh baboya kanga baneya kanga non. Un vrai pasteur, ouais qui nazo tato la amour ya Nzambe akoki jamais koinanga ba toujours bo ba inanga na ebité parce que aujourd'hui ça fait 24 ans que je suis en train de témoigner la miséricorde de Dieu. Je témoigne bien-aimé la vraie prophétie qui est sa parole. Je suis une femme sauvée par sa parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mama Grâce Bikamwa, servante de Dieu, akozala invité na ngai po nako expliquer bino ko limbola bino makambo nini ekoleka du 10 au 12 na Saint-Denis. Nayebi ke bozali na mituna ebele na oyo koleka na conférence oyo ya Bikamwa na Saint-Denis. Mama Kalanga akozala wana po alimbola bino na mituna na bino nyonso tu toyoka ke magie na makambo oyo
ya basali na nzambe boya ebele na kati na émission na biso na club wana grand prêtre César Ngadi ekozala mardi en direct ayoki beko bato bazo tune mitune ebele c'est grand prêtre mama kalanga ngonde nini mais ba sexe artificiel ba boto kaka magie to kaka sirène des eaux mais afungola biso. Rendez-vous ezali moko sur Kleboa original César Ngadi na émission na bino spéciale 5 minutes tokoyambela bino mama na biso musali na nzambe grâce Kalanga Bikamwa yangwana grand prêtre César Ngadi abi problème ya te mardi nazali na bino tozala na ye bo préparer mituna na bino nyonso botuna puisque tokomo kalelo ba délivrance c'est comme neti j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans auprès des gens soi-disant des archibishops, bishops et tout ça, là, pour les prophètes. Non, je vous confirme encore, personne ne peut délivrer quelqu'un. Non, en dehors de Dieu. La Luka qui délivre 3 ans, n'a pas quitté. Mais n'a pas dit qu'à Ndengeni, il y a une carte à France pour balancer dans Zambé boya, boya bibino histoire habitama. N'a pas né loga rolobate, n'a pas bibino boya émission n'a biso ya mardi en direct avec le grand prêtre César Ngadi. Question-réponse, n'a pas wana na ko répondre bino. Bo hésité te bo benga na ba numéro oyo bo moni totie na se ba numéro ezali 01 48 20 12 24 wana ezali numéro ya fixe et puis ba misuso bazali na possibilité ya ko benga na numéro wana te ba bengi na 07 53 36 38 09 ezali numéro ya WhatsApp ba o bazali na libanda boyebi ndenge zalaka bo précédé numéro wana na 0033. Que le Seigneur vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ndenge na baka nzambe a Pambola Kleboa original à Pambola grand prêtre César Ngadi. Avec Dieu nous vaincons. Équipe Koro pour la terre et puis Kleboa est toujours en avant. Malembe, chaque chose a son temps. Josué, malgré Kokoso, mais Akoma qui n'a pas l'ensemble na terre promise. Merci, bye, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bisous, bye. Rendez-vous mardi 7 juin à partir de 21h avec la servante de Dieu, Mama Grâce Kalanga Bikamwa. Bobenga émission et Kozala à téléphone ouvert. Rendez-vous Boyoki Ango Ezali mardi à partir de 21h donc en direct sur le club original César Ngadi donc émission Ezali à téléphone ouvert Bobenga Boyebika Mama Kalanga Ndenga Sololaka vraiment kitoko donc vraiment tout Sengina Bino Bo Kota Ebele Bo hésité donc vraiment toyebike ekoleka malamu nalingi na partager bino image oyo po bomona mukili ndenge kendaka ndeko moko atindela kinga yango nalingi vraiment na partager yango na bino alakisi penza ke mabata bazali kokatisa na nzela boyebi na poto mabata bandeke ya zamba mabata donc banyama bandeke bazokatisa na balabala mituka nyoso tu etelemi talaka nyama mituka etelemi bazopesa respect na mabata bazokatisa mais biso botala ba miyibi oyo bazoko yibaka mbongo bayiba mbongo na lera kanambe donc bazo se foutre vraiment ce qui senga terme mususu ezate na peuple azali ko kufa nzala peuple akokufa le mususu azangi $10 $5 mais botala image oyo yemo pas commentaire ngo mabata bazali kokasa nzela bamituka tu etelemi po elekisa bango ba chef bazokatisa na nzela oyo na bamboka na biso ekosalama te bakokita bazwa yango be bakonyata bango bino moko botala na bilili kili mabata bazoleka biso nyonso totelemi il faut totikela bango nzela baleka vous comprendre hein tozotambola tala biso nyonso totelemi mabata batelemi si biso moi to leka ezate donc il faut bango baleka bongo nde sima biso to leka bongo bino mutu bozopesa ye valeur te ah my god mabata bakangi biso na file hein ngai siko ifo na leka poko to basili donc ngai ifo na leka tala mabata bango na tout le monde est d'accord et il en restera ainsi
César Ngadi osala kitoko ndeko na ngai. Bino moko botali donc ezali eloko moko pona loba pe boki ndenga lobi ke ba mabata bazo respecter bango mais na bamboka na biso oya ba feki surtout na période oya kanambe ba bandai ko respecter batute sikoyo na époque ya Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton ozomona ke donc le peuple d'abord respect commis donc que na justice donc au fundi mutu ba okenesu donc personne n'est intouchable mutaza intouchable était mutaza au-dessus à loi azalité. Donc, puis nous avons dit vraiment, ils allaient pas cinéma na makambo, ils allaient donc il y a un homme na Congolais sur le salami, to médecin na 18 ans, il y a Kanambe 32 ans Mobutu, donc bazali kon di makata. Est-ce que ils allaient à solo parce que ba fa quoi ba koma ki na niveau moko congolais, azali koyokata somme monté na koyiba na l'exabino donc extrait au président de la République azo beta masolo. Ya kifa kwa na niveau ya kokuta ndima kikutu teke kifa kwa kokoza na niveau ana donc yemoko azo kamwa kifa kwa na niveau ezalaki donc bino moko landa président de la République azo la niveau ya kifa kwa oyo aeki kokuta na mboka na biso. Je préfère vous dire d'abord Christian Lusakweno qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Ça, mais quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs. Parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc, vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi, il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible, cette corruption. Bino Mogo Bolandi, donc les alliés passent na mawa, bino bozo kansa, donc état d'esprit wana, mentalité wana, et koki kolongwa kaka boy, pour muta mesa na 50 ans na ko yiba, batiki yepe bakanga bangote, il faut malembe elongwa. Donc boyebi ke tokobo sanate, rendez-vous allez le 30 juin, au boyebi, donc concert historique, concert du siècle, il y a Wenge Musique, ils allaient organisé par Amadou Diaby, Mwana Mboka, donc oya sali batuna no basala yangote. Tu sais que bino à partir du 1er juin, ba publicité bandi, bato bazali kotala bazali komona. Donc publicité nazola sabino bomoni donc publicité ezo le canal plus na ba chaîne mususu ya mindele parce que natalaki match oyo ya Léopard, natalaki on a canal, natalaki on a RTNCT mais natalaki on a canal plus Afrique. Donc na mi-temps ba tchaki penza publicité ya Wenge, publicité ya Wenge. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa. Venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Yabiso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Pour Bomona, vraiment, Masolo, le 30 juin, ils allaient, il y a niveau à l'icolo, donc vraiment, chapeau bas,
na Amadou Diaby parce que bato mosusu bando kansali seki eza niveau oyo ya international Amadou Diaby ayaki awa na Paris asalika un jour aye kozwa kosomba ba instrument oyo parce que ba instrument eza ndenge na ndenge ba instrument studio ezala ba instrument ya salle ezala ba instrument pe ya kobeta na ba stade ezalaka donc biso ozwa instrument oyo obetaka na salle obimi nango libanda eza ndenge wana te aye kosomba ba instrument oyo mpenza ya solo oyo ezala na podium donc azongaki déjà donc vraiment masolo ezali kokende ndenge vraiment esengeli ekende. Nous l'avons dit, ils l'ont dit eux-mêmes, une grande partie de recettes de cette production de l'année va être versée aux veuves des artistes et musiciens, mais aussi aux épouses de nos militaires et de nos policiers. La caméra de Caraïbes Variété a tour approché les veuves des artistes et musiciens, mais aussi la présidente de l'association qui regroupe les épouses des militaires et de nos policiers, Madame Georgette Ondekande, qui s'est exprimée au micro des Junior Kofunzuka et des Jacques Koukembila. toyambi sangwana na esengo makasi komona baikole na biso bana na baza baikole na biso kopense na basi ya bato oyo baza kobunda mpona kotelemisa bendela ya mboka e kobundela nation e tomonaki yango ezali mane kouta likolo bamama basoda bakoya eza ya police bakoya kosoutenir wenge tokozala na stade bango nde babombela biso kaka kote na biso abi penza bache penza pancarte oyo eza pour les épouses des militaires et policiers na banza na mwasi ya yambo na biso ya armée mama mbala eza mama amuli bakoya ne fiske po bamona bango na bamama nyonso ya basoda tosepela elongo bango nyonso tolinga bango makasi kutu tosepeli ndenge basangani liboye esali biso kitoko makasi. Album oyo tutisaka motema na ngai eza oyo namoni balati bateni lokwa bapapa na bango Pentagone parmi banzembo moko ezalaka wana Kalai Bwingi bo buba Kalai Bwingi mao moi esalama na onte c'est la toute première événement boye salama esalenge sengo ya makasi vraiment oui ba projet ezalaka déjà makoki nde bandeki kozanga lisungi oyo vraiment kosala biso kitoko événement oyo ya kitoko tokozala kutu ebele ya ebele tokoya mpenza tokotondisa donc bafanatique boya ebele boya kosoutenir bana na biso mibali na biso mpo lelo na bandi eloko wana bino bokokotisa yango biso baveve na bino tokosepela na yango tosenga vraimen boya ebele ya ebele biso moko toya kutebe toya na bis tosepela makasi vraiment. Amadou Diaby na oyebisa yo nzambe wana bomba yo abatela yo tosengi yo vraiment merci mingi likanisi oyo zwi eza kitoko makasi nzambe baveve akopambola yo mulolo ikima mulolo nde yango wana nanikide vraiment producteur wana nzambe penza pambola ye likanisi kitoko oyo azwi mpona biso bamama vraiment nzambe penza atia yede mosala nakendaka liboso. Mama Augustine Diambo veuve qui est Diambo pesa mbanda na ngambo te mbala misato kokakola te namoni kutu ndenge na koloba te po sango wana epesi ngai nzoto sai nayambaki sango wana na boboto nyonso mpe nzambe oyo nasambelaka atala bana wana ya mbala liboso bano biso toboti bana susi ya biso bamama na bango bana susi ya bandeko na bango oyo batata na bango batika vraiment esali biso esengo mingi nga kutule na yokaki likambo wana bi nzambe merci okanisi biso nzambe mpenza atala bana wana makasi apesa bango oyo ezangi donc afungola bango baporte oyo ya bango ekangama efungwana po likambo bango bakosala tomona nanu te ya mbala liboso bakende kokanisa likambo ya ndenge wana bango nyonso nasepelaka na bango mpo ngai kiese akobeta loge jaza friza maxar me nayaki mingi fanatique ya bawenge atuka lere babimi vraiment wenge mpenza eza kosepelisa nga makasi kobanda na bango nyonso jibe wera bango nyonso kaka baza bana oyo nazali kosepela na bango makasi po basalaki miziki na bango kitoko baza koyemba kitoko
bazali kobinisa kitoko antuka so moto asali kamuna kitoko fo ndima bana wana bayaka na ngenge moko ya kitoko nalingi kolo budget oyo ale makaba oyo ya guitariste wana babeta yango mpo yango mpela moto eningisaka nga koleka yango wana alingi papa Amadou Diaby nasepeli mingi na makanisi na yo bana bakozala binemi bongo te mambula ebele merci na ndenge osangisi bango nasepeli mingi me bango to baya bana na ye bon ça dépend ya manda ndenge azalaki peme mpo toya bato te maintenant koyokema mingi na kombo ya manda vraiment mokolo yango ezala événement moko etikala lokola mwa histoire moko bongo nabengi bandeko na nga na ngaba na masina atuka basoutenir bango basi mpe ya bamusicien bozala mpe na esika yango bopikiliki azanga te ifo azala mpona fondation bana oke bazanga mpe te ekozala esengo mingi mpe mpona biso nyonso nga mpe kutu na kozala wana mololo yikima mololo yikima mololo yikima nakimbala omoni nde bamibali na biso ya clan weye muzika ndenge bazwi likanisa kitoko boye baede biso baveuve ya bamusicien ya basi na bango bayaya baleki atuka nasepeli makasi ezosala bien moko nayebi te eloko nini nakopesa bana wana kado nini nakopesa bango naa nango mpe te nzambe ka moto akozongisela bango tuka ngalaki na préférence te na bana wana nalingaki Adolphe Dominguez Werason JB et puis Blaise Boula donc attaque champ wana ezaki suka nzebo nga kala ibwingi kala ibwingi ma ami kala ibwingi ami kenda buna mawa ami kenda buna mama ami kenda bu olingi nga naloba na monoko nini ye epi nse mosusu yaka mugasi ngwasimbu ilumbu azakulesa ndembwema kombo na ngai Bernardine Bosomi naza veuve ya Portos mpia mongongo mobali na ngai azalaki accompagnateur ntango likambo wana eye mama en tout cas toyambi yango vraiment na oloba ndenge nini tomona lokola toboti bana soki 5 na mbala moko na libota oyo esengo toza nango mpo eza eloko moko vraiment extraordinaire na mboka na biso mpo esalama nanu te tokumisi nzambe mpenza mpona likambo yango donc message naza nango nzambe apambola bango apesa bango makasi mokolo wana mutu nyonso azala na esengo naza mama Marie Nzumba mwasa pepe Ndombe mama de Babi Ndombe esalaki nga mpenza wow esengo makasi ke bana biso balamusi biso batata bayali te bakoko na bango bazali te totikana na bango ndenge bakanisi biso nzambe apambola bango mpenza mapamboli ekitela bango ya libela mpona kolitele wana natindele mapamboli ebele nzambe apambola ye ezala ya suka te ezala pe ya liboso te makaniso ye azwi biso na mama na ye biso bakoko na ye esali nga esengo makasi mpenza nzambe abatela ye abatele mpenza apesa ye bomoi molai nayebi ka mololoka mulala mwana mama mulala mwana mama mulala mwana mama mulala de suivre tour à tour le point de vue des veuves des artistes musiciens qui ont exprimé tout leur soutien à ces grands rendez-vous culturels de l'année, mais aussi les avis, l'impression de la présidente de l'association des épouses de nos militaires et des policiers, Madame Georgette Ondekana. To yeba congolais azali susu congolais ya kalate to la sibino ke bo bule kutu te ke kanamba kozongaka et puis kanamba ta atiaki libaya soki atia libaya zonga congolais za zoba te parce que kanambe a faire déplacer à batu soko ba pesi mbongo mais siko batu bakoma ko se déplacer bango mopo baya kotala fachi béton bango moko bazo ya kaka ni sengo ba kotala fachi béton bo moni bino moko na masolo tozo vivre ya guerre ya est kuna to like ça bino colonel a se filmer azokene guerre et puis tango zongi
Donc botala ndenge azongi ti na hôpital bamsu balbia boka kaka bato bandolo bana sima bazaka ba infiltrer baka donc boyeba bato ya est ebele baza na ton neti omona bango ba rwandais muta est soka zolo balingala omona on dirait rwandais mais ça n'a rien à voir azali rwandais te bata est balobaka ndenge wana donc sikoyo to marqué pause na biso publicitaire ya ba partenaire na biso Denka boyebi ba partenaire na biso bazalaka na biso donc vraiment botia bango maboko parce que bango pe batiaka biso maboko donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésité na yote adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République démocratique du Congo na ville province à Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité bato bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso bato batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yeboye ezalate ndeko kosazarde te agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boyete. Prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service, frappe na le, frappe na retour. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndako mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant ezalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bango donc Sepela TV za ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Mes bien-aimés, mes sœurs et frères, shalom, shalom, je vous salue partout dans le monde, là où vous vous trouvez à ces moments. Voilà, je suis votre maman, Jésus-Christ Seigneur, une femme sauvée par Dieu. Une femme sauvée par Dieu hier, utilisée par le diable dans le monde du ténèbre, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, bien-aimé, dans la magie et dans le ténèbre. Aujourd'hui, une femme sauvée par Dieu. Je reviens encore pour vous annoncer, voilà, Dieu a fait grâce. Le Seigneur m'a invité encore à France. En France, à Paris. Venez nombreux. Les 10, les 11, les 12 juin 2022, de 17h à 23h. Dieu nous aime. On se tracasse pour demander nos délivrances. Nous réclamons la délivrance nuit et jour. Voilà, Dieu nous a abandonnés. 20 ans, je prie. J'ai croisé Dieu, rien ne va. Moi, je suis bien-aimé témoin au couleur. Une femme que le diable a utilisée dans la sorcellerie. Venez. Venez expérimenter. Meilleure délivrance, c'est quoi? Mais venez, je vais vous montrer. Pendant 19 ans, qui est celle-là que j'ai touchée? Qui est celle-là que je ne touchais pas? Dieu m'a sauvé aujourd'hui, il y a 28 ans que je parle. Son amour, sa miséricorde. Vous avez l'habitude de me suivre sur l'internet, mais maintenant Dieu a fait grâce. Il nous a donné cette opportunité. Je descends à Paris pour témoigner, pour dévaler tous les secrets du diable, parce que le moment est très mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Regardez le signe de temps. Jésus nous aime. Venez nombreux, venez nombreux. Boya et belé na katina salle. Mais bien aimé, il y a Saint-Denis en France. Notre référence, gare du Saint-Denis. Merci, vous êtes là. Je pense que vous allez jamais regretter. Venez, Jésus nous aime. Merci. Bolandi, partenaire Nabiso pour ne pas les citer, Boebi qui est Kodia Simon Ezali, donc vraiment société où est opportunité na Congolais nous sommes pas comme propriétaire banda qu'on a niveau moko ya banda ko penza neti ya bamikili na kati ya Kisasa, donc vraiment aussi ça na maluku siko to na côté ya ba Mwanda et puis bobo ça na Sepela TV décodeur ya bana mboka Bolandi yango ezali différent na ba décodeur mususu yango otamba nango partout eza mokie partout okoti kango na ndako to otamba nango partout et puis fret maritime Wami service fret maritime Wami service ya ndeko na biso moi si Mireille Wanka qui azali toujours
ko aider batu vraiment ezali masolo ko sakanate et puis boyebi solution ya masolo bandako on a Paris toyebi on a poto soki ozui mukanda esenga kandako des problèmes ezaka na biso na poto mukanda na ndako donc solution ezwami avec kitenge appartement batu tout bazali ko benga masolo ezali koleka malamu kitenge appartement asalaka na agence o bapesaka bandako azo privilégié ba ndeko na kitenge appartement donc merci na motema malamu oyo ozali nango mpona bandeko na yo mpona koede bandeko na yo bobosana te salon de coiffure na biso El Binto coiffure na Saint-Denis bowiti kolanda publicité donc il y a ba partenaire na biso donc tokomi ko s'acheminer vers la fin ya émission na biso pe bomonaki na 4 pe ya ba pub tozali pe na conférence to ebsaki bino ya mama na biso kalanga conférence oyo kozala du 10 au 12 awa na Saint-Denis donc conférence munene tosengi na bino nyonso tout bozala wana donc tokomi kokende vers la fin ya émission ndeko tobetaka c'était ba kosa binote Congolais bakosa binote donc Congo oya sikoyo ezali Congo karaté et puis bomona à partir deuxième mandat makambo ndenge kosalama bomoni rapport oyo eleki ya IGF ya Jekamine bomoni niveau vraiment batu oyo babandaki koyiba vraiment ezali pasi donc bomona kaka ke batu wana bazali na bango na tina ya mboka na biso te mais sikoyo batu nsu bazali kosenga su batu wana bazonga bato bakosenga ke bato wana bazonga na pouvoir bazali bato babandaki pe ko profiter na pouvoir oyo ya bafakwa oyo bazalaki na Kanambe mais vrai congolais oyo penza ningi mboka na ya avancer akoki jamais ko boule kutu ke bato wana bazonga donc ya wana lelo vraiment il fallait to beta c'était na makambo o pona ko telemislaka ba congolais bato ebele bazali ko landa biso bazali ko féliciter bazo ba papa sezanga nzamba batela o ko tika te zala mais bozala la bino calme ngai bokumona kanga jamais na ko changeaka ou bena koma boy donc to kozalaka na fachi parce que biso to zaba fachiste par conviction donc to zali na fachi to tika laka na eto ko memeye tina suka parce que to yebi ke makambo oyo akosala pona mboka donc tozali te ke tokota po kaka o intérêt zate tozali ba fasciste par conviction donc vraiment na sengi na bino nyonso tout to sambela po na FARDC bomoni bino moko président oyo azui vraiment les taureaux par les cornes oyo na makambo ba est ba guerre oyo esalama nanu te makambo oyo facha azali kosala boyeba ke soki facha lobi likambo facha lobaka pamba te facha azala moto moko calme mais soki alobi akena ngoti na suka yangona alingaka bilobela te soki alobi likambo bokomona penza Kagame ndenge toko vide seye Kagame bandoko régner bandakala oyo komi penza suka na epe akosila donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na epsa bino kake je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc so tokomi na suka donc base tokotika yango jamais parce que bango mutu basala que 5 minutes ezala tozali kopesa mbote na honorable Jean Moutala merci na nyoso tout sala rapport na 5 minutes avec ses angadi toujours na kata Londres tozali kopesa Jano Matundu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec ses angadi tokei na kata Espagne pour na kopesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec ses angadi tokei na kati ya Belgique pour na repesa mbote na Putu de Yalola petite sœur propre Putu de Yalola merci na nyoso tout ozali kosala pour na 5 minutes avec ses angali tokei na kati ya États-Unis d'Amérique pour na repesa Richard Mbuluku merci na nyoso tout osala rapport na 5 minutes avec ses angadi tout tikali toujours na kati ya États-Unis d'Amérique pour na repesa donc Bonifacio le vrai matadien Bonifacio, merci. Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec ses engagés. Tuzongi na Katia Paris pour nous repérer ça. Anna Rachel, merci. Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec ses engagés P na bolingo. Oyozali nango na mboka na yo Anna Rachel. Donc tikali toujours awa. Na Katia Paris pour nous repérer ça. Chai Mukenge Chai wabalengela mon voisin Chai Mukenge Chai. Merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec ses engagés. Fifi Filofare l'homme à la Mercedes c'est très propre. Fifi Filofare merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec ses engagés. To repérer ça mbote to repérer ça na baby
Kisinga Babi Kisinga, merci Nanyo Sotou au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jérémy Kuna, merci Nanyo Sotou au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokopé Sambo TP na Jivenal Nalutete na Anvers. Jivenal Nalutete na Anvers. Merci Nanyo Sotou au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc Tokopé sa Mbote, Torobo Sanate, na Alain Delo, merci, Nanyo Sotou, au seul rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Tokosu, qui s'arrendait to Messana, na Dokotolo, Nabiso, Jean-Paul Kaoudi Djamba, Jean-Paul Kaoudi, merci, Nanyo Sotou, au seul rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuntu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas